Azaline Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolo belamboka Congo na yango bande ko balanda émission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso zomi bino petika ete kimia nzambe tata e ingela o mabota mabino. Merci encore une fois là-bas fidèle abonné na biso ya Océan du Congo pe bino na bo s'abonner te bo continuer ko s'abonner massivement boko zalaka décité na chaîne na bino ya Libération pe encore une fois merci na bino bato bozoka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin ko partager ba suggestion ba j'aime ba commentaire na bino tika nzambe alola apambola bino. Merci encore une fois na ba fidèle vraiment auditeur na biso ba oyo à tout moment bazala kawana ko benga ko tala comment na nyonso pe ko discuter la biso na nkoko tika nzambe apambola bino. Bande ko balandi vraiment encore une fois nzambe apambola ba kongomani esika nyonso ezwami bino na bolingo pe souci ya kolinga ko libérer ekolo abiso kati na minyololo ya satana. Bande ko balandi tango tolobaka minyololo ya satana bato baike bayebaka te penza kezalaka minyololo ya satana metika lelo na leka penza la koyebisa bilo ete tozali bongo kobundana na minyololo ya satana pamba te monguna alingite ekolo Congo et se développer moto nyonso o azali ko intercaler yo o avancer ndekolanga azali bongo monguna azali bongo ennemi pamba te yo ye na bomoi nzamba apesi yo mayele apesi yo biloko biso atelemisi lokola moto po ete osala olia metango yo pusani eza na moto moko alobi yo kolia te eza na moto moko alobi yo kotambola te eza na moto moko alobi yo komona te eza na moto moko alobi monoko no yo koloba te mende konangai il faut mitala malamu ozonga sima o mitala est-ce que moto wana azali ndeko na yo soka za moko ya libota na yo sekaza monguna soka za papa na yo sekaza monguna soka za mama na yo sekaza monguna soki paza moninga azali bongo monguna tala likambo oto koloba lelo pona République démocratique du Congo na lingi ete moto nyonso afungwa mamiso pona likambo yekolo wa biso soki ezalaki likambo oyo etali bomo ya moto ndeko na ngai nakotiela yo mbamba lolenge oyo te nakotikela nzambe esika mais lokola eza likambo ya Congo pe nzambe tata apesi ngai pouvoir ya koya liboso na bino po ete ngai na bino tofungwa mamiso po ete tobundela ekolo wa biso. Merci encore une fois ndeko na ngai o alobi mama océan kola mokato sito la moki kotele mato sito telemi mais tobunda nde. Merci ndeko na ngai eza moko pe ya révélation donc c'est le moment ya kobuda pamba te to la moki pamba te to telemi to talisi la face à mokili te to la moki to talisi la face du monde était to telemi mais siko eloko kozanga biso makasi ya bitumba détermination olongola paix yango awezali esiko to analysaka ensemble esiko to salaka éveil patriotique esiko to conscientisaka esiko to mobilisaka esiko to sensibilisaka esika oyo to lobaka tout ce que les gens disent tout bas était dénonçaka ba insanité wanezali bongo maloba oyo komema biso. Merci encore une fois ndeko moko lobaki na yango yo pe amona mwasi okobima mopepe na se winde konanga il faut na bima mopepe na se po ete madusu mwangai nyonso mifungwama na tina République démocratique du Congo. Il faut madusu nyonso efungwama madusu nyonso eloba na couche nyonso bisika nyonso Congo manya koyoka parce que ce qui te fungwa mité bisika muso eza kokangama rien ko salama ndeko langa esengeli to fungwa matina se po ete ba kongomani ba kata tina ya likambo na bango pe balongwa na souffrance oyo yo bisika ozali oza kokangama na se mozozwa mobali ya bala yo te oza kokangama ya se mozali etula oza kokangama na se mokomi dipotoire oza lisho bako tufelo soye butu moi yango biso esengeli tofungama po ete to faire avancer peuple congolais yango tina na etumbala biso yango tina na bolobi bwa biso na kanza pamba te liloba nde salaki mokili liloba nde ezali na nguya soki maloba ezobimeza na nguya te ekosala eloko te yango biso tokolata mopanga bibundeli biso mama Pierrette po ete ntango okoloba likambo na moto ayebaki j'affaire avec moto avec kongomani oyo alingi bozoba te oyo alingi moto na ye ezala mayele talatila toko analyser lelo bandeko balandi
tosilisi 6 mois ya mfumu muzitu oyo passation esalamaki bongo na njili oyo biso banso tomonaki bandeko balandi ezalaki sombele suka bisanga na banzi tango nga na koloba kabuya na judeka bako illustre image botala boni passation esalamaki botala boni bato bayembaki botala boni makambo ezalaki ya somme ezalaki wana kolomani kasi eloko moko ya motuli ya bakongomani kabuya tshanga mabanga mpona président élu gardolete encore départ mabanga mwana na buka. Peuple aza kozwa koya aza kosenga te suka na yango ekomaka révolution ekomaka nini. Merci Nakabuya, l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne paix na machine badaka daka adorateur judeka wana boyoki fomuzitu bande konangai to mekano ko sala analyse wana wuta tango bazalaki ensemble lande ye bakabwani tango bazalaki bango inso bemba gombo po matungula sakendaki ba mesu base bakendaki Moïse Katumbi président Fomuzitu soki bango nyonso bazui coordination événement ezalaka te à moins Fomuzitu soki azui coordination okoyoka lobi bitumba na Rwanda eningisi bato na coordination na ye pe awa bango batikali bango babale okomona ete Fomuzitu amenaka mwa baction Fomuzitu amené baction le 15 eningisi marche baboyi ti en fin de compte aningisi na suka na ye bomoni passation esalami bongo na njili pe boyoki maloba na ye peuple aza kozwa koya aza kosenga te suka na yango ekomaka révolution ekomaka nini. Est-ce que peuple congolais bayokaki ye to analyser bande ko alobi na peuple ba se soulever mais na langage politique na banzi bolandi boela c'est lango commentaire exact cela veut dire eloko moko etikali po ba konziro bazwa kimi esengeli peuple à comprendre ba parce que Fumu Muzitu alobi soulèvement populaire mais politiquement na lolenge ya papa ya mayele alobi esengeli te bato bayebake ngai nde natindaka bana nga moninga bo webo te il faut nazala papa ya koloba bana bovanda soki bafingi bino ce n'est pas un problème il faut botala Biblia menacé azoloba na bango boza babelole parce que comment muta uti kuna eko beta bilo bolingi nga papa la bundela bilo bitumba bilo bokoye kozongisa te bozoloba pe tozozela papa ya bozozela papa ndenge nini baliaka mafuta ntabatango eza na moto bila bozo la papa ya nga papa soki la ye atake papa bolobi bien que naza papa la kosani na kozipa na kokele pa vizia nanga kosolisa ye eza bongo te kunjala nanga États-Unis d'Amérique la mana nanga eza bongo te kipe polate États-Unis d'Amérique na ko boma moto mais soki la kuti da bana nga basi babundaki po moninga moka kotela ki bango to afinga ki ser na bango ba sepelite ba bimi ba bundi ndeko nanga atana kopinir bana nga mais quelque part papa koyoka mo esengo nana bana ma kotalisa bilote mais un jour sokaza papa kokanga sentiment ya koloba voilà acte bosala ki mokolo ba betaki ser na bilo c'est comme ça il faut être pourquoi ko sala te ki à tout moment nga papa la sala te soki sko la sate na comprendre que la sala bimbala mibali o ba ko défendre libotalanga c'est comme ça papa lobi la biso langage maintenant c'est ya bana tala bana insensé pesa biso bako pesa bino mandoki mokolo nini réclamation à peuple congolais bango ba rebelle te c'est maintenant ya bino mais hélas pas si peu mawananga telemi ne sika o comment Josué na Brino baza koyoka papa la loupe po bango baza na kati ya nouvel élan
baza koyoka papa muzitu langage na ye o azoloba bango bakei basali examen langage ya papa badecortike ndenge ngai na décortikaka langage ya nkokolo na ngai na bourre aloba na ngai allez fouiller bêcher ne laissez ni place que la mer repasse. Donc quand na échoué le côté kandunda il faut na luka méthode na ramener ba kongomani atala ko kabila 100 francs nanga na bandi ko yebisa ndeko pasi ozomona ezali Félix po ete tokenda ki mapona na sala ke évangélisation na libanda pe na kati Brino na Josué balobi ba telemi po ba éveiller conscience ya bandeko na bango le cœur de l'homme est torturé botalelo ko seja sala ki Brino asali mwana o Josué c'est inhumain tozo sala politique et non bana na baza bana ya bandako na bino tango musu na famille na yo okokaka kolobela bandeko na yo te mais par rapport à la politique tu vas humilier combat ya baninga et nazo zela Josué akoya iswe pas dans parce qu'il est dans le bela il a récarné Lumumba mais ça la combat ya Lumumba te bandeko na ngai qu'on se le dise la vérité. Nous voulons la libération totale de la République démocratique du Congo. Il faut te condamner. Bamakambo mususu. Oyo ba chef. Bazo sala ba subalterne na bango. On toza na katia combat s'il vous plaît. On ne peut pas accepter humiliation. Mokili mobimbe telemi ba réclamer Brino, ba réclamer Lumumba, po bana wana ba la kisaki quand même force. Ya koloba ete total sala baboti la biso kenzela obiso tolingi yangoyo comme Joseph avait montré le chemin. Ya Jacob na bande kola ete babimie pa la ban. Ba ya ba ke pa ba kendete. Joseph Unamaï, Jacob inspiré, il a dit Joseph nous montre le chemin. Bokela soso la kakanyango. Mwana moke beta kambonda ba kolope babinaka. Lumumba avait quel âge? Pour dire qu'on veut l'indépendance dans l'immédiat. Azaki na âge. Lumumba avait quel âge bande konanga? Pour libérer, pour demander l'indépendance dans l'immédiat. Lumumba avait quel âge? Bozo ça la politique. Et non, les grands frères de la famille, non. La ponanga est kolekate. Je ne peux pas accepter parce que Tozo Bunde la Congo. Ça c'est freiner notre combat. Humiliation à Bongo, moi je ne peux pas accepter. Merci encore une fois la Kabouya pour la chaîne Nanga Belo Kabouya kolekate. Kabouya n'avait pas accepté à cause yango. Ça c'est l'humiliation. Lumumba Zobunda est coordonnateur na bango, si c'est secrétaire général à tel émission pour la Kolobake Lumumba a senga pardon parce que a désobéir. Ça c'est pas la politique. La politique mutaza mwana ya mutwaza te. Politique amuki ezalaka te, politique amunene ezalaka te. Politique c'est la politique. Yango na tuni Lumumba avec quel âge pour demander l'indépendance dans l'immédiat? Il avait quel âge? Humiliation ya bango ya ko humilier bana pour la combat la bango, moi je suis contre. Bana oyo bazo mema jeunesse la bango, bazo mema baninga la bango, bazo motiver parce que tolingi l'indépendance ou tozali ko conduire Félix a kende la biso ndenge tokena eboy. Ou bien toza la poste à libération totale. Il faut soutenir Lumumba la Brino. Na baction baza ko sala, mais eno ko fik ko fuku sa bango à genoux devant tout le monde Lumumba za mobilité. Oza mobilité. Longola komba Lumumba ko bandalelo. Comment voulez-vous conscience na yo oyebi ko sala ki malamu et pour fukabi pourquoi? Okokai ko so bato commandement que tu changes. Si j'avais fait ça pour mon pays, Toyo kanal maloba oyo président Eli atuna ki na peuple. Maloba na nde Lumumba yo zangaki. Est-ce que nous t'avons voyé abonner madame? Odola ka madame. Odola nzala. Peuple nzala. Mais ndenge mboka oyo ezali na près de 80% ya réserve ya coltan na monde. Plus de 60%. Est-ce que
bino tango boya boye malamu bomelaka malamu bokali nzala peuple nzala na ndenge nini mboka oyo ezali na plus de 80% ya réserve ya coltan na monde plus de 60%. Bolandi bino moko président ya tuni peuple, est-ce que bino boye abolei? Est-ce que bino boye abolei? Peuple wana yaki na nzala. Peuple wana etuluku ya bato bayaki wana. Ngana lobi yango teza président. Atuna ki peuple wana ke bazana nzala. Alors libumu ya nzala ezaka la matoite. Libumu ya nzala ezala matoite ndeko nanga. Soki lelo bando bazokoma bakulu na bazoyiba biso c'est par la famine. Ngana yebi kulu na moko ngala futela mbongo chazwi diplôme na ye. Na banze likama kabuya koyeba kuluna na bande koyiba pasali sa pauvre maman na ye papa na ya sudo la ye. Anda ofa na mawanga. Wana azwa diplôme d'état. Soka ki asali likuluna na ye azwi mbongo atikeli maman na ndamba ke futa la classe. Donc manque ya moyen a épaiser délinquance. Abi soki laza délinquant na ko aider vie nanga. Na ye ko kuta na ye na nzela famille ya papa hilaire na yebisa yaka mwana est-ce que nga kotanga lobi mama soki na tangi pona bikisa pauvre mama nanga na ke na famille na mawanga na lobi oui na ke une école moko na ngaba kaka koto bande kotanga et puis une école na bango wana na préfet malgré yebe kaza kuluna soki ba yepo bakanga mona wana tout le monde abanda okotela parce que asali ki kuluna ya souffrance mais akenda ka classe na kei na futela minerva préfet na bango lobi merci maman et moi na wana aujourd'hui kulu na sa diplôme mais lokola ba moyen eza muke moyen kolandela ile so ezate mais na yebi na ndenge to bande ko encadrer aujourd'hui tant mosusu asala question de sala ebele pe ya bandumba o moni bazobenga bango ba chele ba chekele pete ba fille ya sans calbar basali yango pona souffrance. Alors muto amemeli biso souffrance comme na chilombo bino bolingi te bato baganga la balabala baloba vraie cause ya souffrance ya bakongomani yozwi mwana oyo azosala mosala po yo oza cadre na ye na parti olobi fa fukama non na boyi likambo wana nouvelle ela esali lumumba na boyi yango pe na dénoncer yango etikala lisusu kosala mate baza bana na bino ya bandako te si boza ko respecter bana na bino bo respecter néanmoins combat ya bana wana bazosala politique Lumumba na Kasavubu bazaki kita Kasavubu atake président de la République Lumumba atake premier ministre amoni président modèle azomema biso na ndenge nga nazoyo keza yango te basalaki guerre d'esprit basalaki échange Lumumba salaki des discours oya mindela pesi mususu oya ko pesa mususu amoni discours à président de la République a Emilia qui présidente matala ki na temps auto komi président yozo ke na makambo pété ngai fona zoela mususu malgré batiraima Lumumba pesa ki pression na ye et ce qui totali bien tozela ki kasafu butile meta muso ta indépendance ya muketo ala ngote meta muso ta force ya koganga bo metoza na ngote alors l'étolité tokende tozala siko indépendant aujourd'hui tozolinga kaka komba yango ezala continuel komba yango po to s'enrichir na ba poche la biso to balaka biso to fiansaka baninga misusu bazala ba umbu bazala kananzala babimi na nzala bazongi na nzala on dit NON politique ya mafiose ya humiliation on ne veut pas ça non encadrer muto zo mona zo sala musala malam bana wana bazana esprit à révolte bo encadrer bango ba encadrer ka mutu ba déstabiliser kayete ba emilia kayete bo emilia Lumumba lobe okokote le matin bo étouffer force moi qu'on ne veut pas ça c'est pratique satanique pire et simplement pour déstabiliser bato bazo un évangile to boy ba prophète à Baal na katia combat on ne veut pas ça
To boy bato baza ko utiliser bango pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo. On dit N-O-N. Botika bala la babunda. On ne peut pas humilier un politicien comme ça. Et si c'était moi la place à Lumumba? Ah non. Nalingala salamona tatela ngala mama. Nalinga kila soit bateau ya commandement wana. Na changer ngo la vie. Nalinga na le langage au président Elialo. Nalinga na tout le peuple congolais. Bino boliaka. Boye na banzala awa. Mingi pe bakoyiba ba téléphone ba ninga. Et après, bozongi na même situation. Si ko ngayo na telemaki pour la défendre bino la bimi mutu mabe. Il faut applaudir bana on a encourager bango. Bon pesa bango leçon morale te bango bagumba mela gobila. Si bino ba poni na bino politique ko lesa batu pongi. Mais laisse quand même bato bazo vivre ba vivre malam. Les Congolais souffrent. Tozo souffrir. Bana bazo tia mutu, bino bongi bokata bango mutu. À ce moment là ni toloba. Que boza ko accompagner la bino Félix. Maintenant 6 mois ya bateau à commandement et même biso la 2022. Cela veut dire action ya souka, ya séparation, ya fin de l'année 2021 action ya salami nanjili parce que marche ko zalate. Parce que ri ko zalate. Cela veut dire tolobi bonne année. To kaboina la muka na action ya makasi o basali ezali passation ya pouvoir nanjili ezali qu'on présentait les communicateurs, ils allaient humilier Lumumba devant tout le monde, aux yeux du peuple Congo. Moutou azote la mapola ko défendre bango. C'est ça, fête et bonne année 2021. Auto séparé nango, toke ce qu'on a 2022 parce que le président Eli a eu 6 mois à cause de Satan soutien en avril 2022. Alors, to côté 2022, na discours nini centenaire ya Lumumba est tombé. Il y a Piliton Voulouzi. Centenaire 2021, Armageddon 2021. Ah, laissons les slogans, s'il vous plaît. Laissons les slogans. Botika mouvement mususu c'est ça la mabo étouffé en côté. Botika ba brino tombe ma mouvement mususu et ya ko libérer mboka et non ko déstabiliser combat. Ce n'est pas bien. Dieu est contre ces choses et moi aussi son envoyé je suis contre. Yango na lobby. Peu importe dimension mbombe ko na mabele. Mais un jour, vous voyez que vérité et teti, makambo tozolo balelo, un jour ba vidéo kotikala, boko la ba ete nzamba tinde la kabiso moto, o la bande comme ma biso na pole, mais tellement biso tolingi kanyaka, tellement biso tolingi système occupation, tellement biso toza contre révolution et République démocratique du Congo. C'est pour cela toza ko kende ko étouffé. Na ebisa ki bilo quand il y a des problèmes sérieux. Quand il y a pour la libération, nous sommes là pour le système. Il y a Pesanga, Katelanga, Pesanga, Likolo parle d'autres choses. Mais Nasema Kamuso Salama. Qui peut accepter? Bah, il milliers qui Lumumba. Na tout au moins nous avons ça là. À côté de la prison, la famille tata la mamalete. Bah bête à la famille tata la mamalete. Ana bisiko à l'écakate. Ana bisiko à kotakate. Mais pourquoi ka osaki tourne à les 29? Pourquoi ka osaki tourne à? Ndeba milliers bon. J'ai dit. Na che croix ne sikana ceux qui politique eza ya boye c'est que total makambo na liso ya solo et loko nini eza na sena bilo na mitema la bilo. Pourquoi vous avez peur? Il y a quoi affronter réalité. Donc il botte les makaliboso ya bato po boko sabato que Félix Mutako bomabino Félix Motoza motomabe Félix Mutao sala boye na sebino la Félix bo pesa la mbote. Pourquoi bozo mema biso la politique à mabebo? Si c'est vrai que le gouvernement Félix est illégitime, pourquoi bolingi te bana o bazoya na politique ba bundela? Pourquoi bolingi te bana na ba affronter bande ko nga tout analyser? Là c'est un problème. Ezali souvent ko la fungo libido parce que ce que ça que gouvernement Félix est illégitime, on ne peut pas punir Josué ndenge basali bon. On ne peut pas l'humilier comme ça. Pas mater ya telemisa ki mutula ndeko le Bruno, ba humilier bango balinga ko to Bruno matate et amati par la force. Non. Non, non. Ça, c'est pas le Congo. Ça, c'est pas le changement. C'est dictat. Dictat de Félix. Alingi te biso toloba. Alingi te totombola mongongo. Et dictat wala bilo bozala ngokak. To boy dictature. Mais entre ta bino moko bozala dictat. Na ba frère na bino. Na ba jeune frère na bino. O bazako au seton. Banana bazako ken. Aujourd'hui, Bruno Okele ko pesa ba uniforme à l'école. Il gagne combien? Amoni bande ko nga ba souffrir. C'est un combat zobunda. Mais peut-être que l'on a accompagné l'école sous fondation qui le pèse à bilo. Mais là, ce qu'on n'a pas de moyens. Bango baso kende. Mais ndeko nanga. Tolingana. Tango dispute kotaki. Un Corinthien à 2 Corinthiens. Et comment mi pona bino la pèse bilo livre wana.
balobaki esengeli na biso tovanda tosolola toyeba nini ezoleka ndeko na ngai toloba na nkuku kasi libanda te oyo ebimi libanda esengeli tomodire yango mpo ezo efe te Lumumba oye Josué oye Bruno oye je suis pour combat na bino parce que bozo bunda yango na motema na bino mais na lobi bolongo la père bako humilier bino bako finga ngai ba finga kangati ngai ba finga kanga batu balobaka nanga mabe soki batalinga ta musu bazo comprendre forme nanga te parce que je suis Dieu na koki ko focaliser mayele la ngate pour mettre les sentiments na bisiko batu bazo kufa ngana vanda kana peuple wana liakate peuple wana zo souffrir il faut to pesa peuple wana machacha il faut to longola peuple wana na père il faut to ebisa peuple wana il faut se déchaîner il faut to pelisa boto kati na mituna bango bana wana babimba ba revendiquer ba droit et soulèvement et salama ce n'est que le peuple qui a le droit de se soulever et non les chefs. C'est le peuple qui a le droit de se soulever. Mais le peuple là, c'est le bon étouffé. Oh, tala oyo, à tout ça qui va conziter, vous continuez oyo à tout ça qui te. Lumumba tout ça qui nani. Lumumba tout ça qui nani. Azo tout ça mukonzi mukonzi oyo. Azo qui est un système d'occupation, to mukonzi oyo aza la système de libération. Mais ce qui, bon le bec à tout ça qui mouzitou te, mais langage à mouzitou yangwana. Mouzitou ça pour la révolution. Cela veut dire yoza nankanda ya bana na yo moko pa bana na bazo bunda yo zo bunda te. Siko yo zo lingate mouzitou acha bangoka. Yo lingi te batu ba sepela la bana wana bozo kufa la guerre à leadership. Ce n'est pas bien. Ce qui yo monique bana moko bazo tindika bango. Botindika bango, botika ko étouffer bango combat ekolala. Tokie bientôt 2022 bokolo bani année na 2022 eza année accompagnement pour que les Rwandais nous tuent. Babimisi plus de 250 prisonniers rwandais ba continue ba A2 na tchela kibilo vidéo yango o azolo ba c'était rwandais tout les frères de Kagame. Alors bien attention. Contrat ya Félix na Kagame bande konanga wana peka bandirsi mite banapino contrat ya Félix na Kagame et les Congolais ne fait rien tant que tozo kabongo ezo pesa biso loko ni nkanda toni to analyser cholanga mais yonde muto kufa bongo moi je fais ma part na ko vendre la gloire ya Nzambe parce que lazo bangate na zo au seton mais yo zo sala hypocrite pona yo moko obominga tende kolanga omi bomi sans yo yeba tu te tues toi-même. Parce que le comment qu'on se montre que ça n'est normal mais pour un sentiment pour un kaba kumisanga pour la kaba mona que là pour bango moi je suis pour Congo que le Congo ait la vie en abondance. Merci Kabouya l'homme puissant, que Dieu vous bénisse. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na JDK adorateur mais ça peut électrique. Merci la Pape J directeur recherche stratégique et pourquoi pas ça on me conduit pareil émission babiso. Merci Nasango mokondi pareil émission. Merci na ba pour amento angola no bondia botar de bono itila émission ko komela bino bande ko na centre clair ana bengele na dundu en tout cas partout bozali na mukapa nzambe apambola bino na bapel na bino on est toujours ensemble. Merci na bande ko na nyos. Nous avons un problème, il y a 5e vent et koya kalaté pour faire vacciner tous les Congolais. Mais que Dieu protège la République démocratique du Congo. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Que toute arme forgée contre les Congolais sera nulle et sans effet. Que les Congolais soient sous couvert de l'Éternel, le Très-Haut, le Créateur, le ciel et la terre. J'implore ta divinité, mon Dieu. J'implore ta divinité, ta gloire, ta sainteté. Et couvrir peuple oyo. Et couvrir ba innocent oyo. Force na yo, il y a libération, il y a indépendance, il y a qui ça. Tribune ya Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté manifeste dans mon pays. Merci na mamour d'Angola na mokiteno Florence ya matondo mido. Dalida Bayoko et son côté na kankola bomeka yankolo fokuta kwa kala mbelongo. Merci na plus 49 la chabienne. Merci na plus 49 bokile lokonde fam pekato kilame. Merci na mama Jawa. Assalamu alaikum na ba musulman nga Anita Babay Fokuyo moto bakoko Lumumba. Mana na nga États-Unis d'Amérique la kunjana na ngai mokonzi na Angleterre. Merci
merci na bakula kalosa ko ikeno, merci na bino tout o boza ferme et fidèle, o boza déterminé pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Peu importe dimension, peu importe le lenge batu bakoyo koya nango ya humiliation, peu importe dimension ya frappe ya arrestation, mais on est là ferme et fidèle pour dire non na régime illégitime et pour dire non à système de l'occupation, pour dire non à balkanisation, pour dire non à tuerie, na massacre na Est, pour dire encore une fois non na Félix, que notre Congo soit libre à jamais. Vive la République démocratique du Congo, que vive les soldats congolais, que vive les Congolais, que vive la libération, que vive la révolution. On est là pour libérer notre pays. JKM, number 1 océan de la presse. Ce qui est soit été, lobby, bye.